Voilà. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour un programme Nabiso, Lelo et Zara Kakobi dans la terre, ils appellent échange. Secret à réussite naïe, na domaine naïe, à théâtre, n'engue ya orienté yango. Il va nous parler sur l'éthique et la déontologie de l'artiste comédien. Là, c'est Lelo, Namboka Nabiso. Quand on parle du théâtre, tous auront le rôle arc-en-ciel. Veut dire, dans le théâtre, tous ont la couleur, oyo mutu na mutu, apona comme discipline, comme lignée, pour que à s'en sortir. Est-ce que tu as la moussala? Merci beaucoup, na président Masumu. Merci, na bandeko ya NTPC Nyonso. Batumususu.
bazana ba association tozalaka na moi na mboka na biso tozalaka na moi problème ya biso to banda moment je t'aime. OK, mundele bonga becho mbata. Donc, elingi koloba nini? Biso nyonso dans l'ensemble tozali lokola ba acteur. Et na garder expérience pour ne pas kokabola na bato bazali komona inférieur. Bato mususu bazali na complexe d'infériorité, azali komona ke ye ah ba o wana bazo ba koma opesa bato ba conseil pambala pambala. Na position na ngana zaka ndenge wana. Lelo tozala bato après kosala nyonso tosali. Ba Jésus de Mandaka, ba Kundilele, ba makambu nyonso. Mais tout le monde dit que on dirait que dans l'obité que ba tout mususu peut pas brûler ba étape. Il y a aussi les étapes, il y a koleka. Parce que pour comme ça musala na yo sikolo ba ke bon ça va. Ngana tiki sikolo oyo ya kosala na bino ko sepesa bino na koma kosala sikolo oyo ya mbongo esengeli osala pe ko sepesa faire. Et lelo na okamo ke tous ala na ba tout lelo na théâtre. Il a 50 ans, il a 28 ans, mais il ne sait pas pourquoi il est là. Ayébité est là qu'on dit dans le salle. Quand on ne sait pas, il est là qu'on dit dans le salle. Moi, orienté à moi, exacté. Parce que là, dans la comédie, tous les bateaux ont une expérience. C'est un bateau populaire et tamoula, un des vocabulaire. Aujourd'hui, dans le mixage, on est dans un document. On va répondre à Moutoumoko Boye Oyo, à tout ça, les gens qui ont Oyo, c'est inutile. Pourquoi dans le Bibongo? Tu vas aller voyager comme na Kamina. Un bon courageux, na téléphone na moi na Kamina. Ngana vandi a wera vandi a. Aye na téléphone na liboso wera so. Ngona to ya baba saba kérosène bani ne bon to continuer. Bani orchestre na ya maison mère. Ouais, maison mère les a bien. Papi ka za chaîne. Baba c'était na juka ka pona bana na ngana. Tu ni télé liboso na yo. Oko pesa ba réponse biyano na musala na yo oyo komemela yo litomba mon côté oyo tele ba liboso na biso ezali nini musala na biso esengeli oyeba yango pona koyeba ko répondre na ba question nango. Bien voilà. Nous allons bref dans un auditoire côté ça le ABC de la chose. Donc maboko makasi pour le président, maboko makasi pour le doyen Kwedi yango comme canal ya média de l'arte na Rome yakala. Bazaki na principe na bango castigare ridendo mores. Ça veut dire to corriger Israël na biso na nzela ya kosekisa. Na nzela à travers ba émotion nyonso to pesa na nzela théâtre. Koseka, kolela, kosilika, mawa ezali moyen ya ko transmettre ba message pour batu ba yeba, batu ba bongo la bizaleli. Bongo le comportement dans la société. Donc prenons cet art comme un instrument. Théâtre apporter message nini na kati ya société. Face serment baseka. Bakoki pe kolela, bakoki pe ko sepela, bakoki pe ko silika. Mais que ça apporte quelque chose de bien dans notre société. Nous sommes là en quête du beau, du bien, du vrai, pour que la société na biso ait la bien et tous la biso, porteur de la valeur. Mais comment on le fait? Voilà pourquoi on arrive dans le Kambuya déontologie professionnelle, le Kambuya éthique. Tous ça le théâtre parfois, na moi ngulu. Je sais que nous tous amutumoko. Au monde où on a papa Kweli, Azana Berger, Kabongo, Tumao, Naba collègues qui ne sont pas de la même génération, qui ne sont pas de la même génération, qui ne sont pas de la même école, mais qui font corps parce que nous faisons le même travail. Au moment où on a présent Massassi Kabamba, on doit Kala, en 1920, mais Yewana Moussé Jeff, Naba collègues Moussoussou. Donc ils ne sont pas de la même école, mais tout ça, nous constituons un corps. Tout saisir esprit oyo. Tout continue. Mbokotuna lenge nini ezali tena koma kosambela Yesu Masiya Zolomo tunetuna Nzambe yena kerakanga Tela Yesu imo kwa meta Bela matolo lenge
Oh, ma dollar rebelle, ils sont tous les nyonso. Tsunami, ça pèse de la zanga. Ça potosa. I think you know so. Le nouveau marié, Michou la reine, la nouvelle mariée. Elika Masantu, Zambé, Makantina Boule, Papa, Zamboya Bassi, Nabaki Kabanaya. Solution, oh, kuma mabaka. That's good. C'est fou. NTPC le 27 mars au Colonna Bisso. Mama et Coco. Hey, wenda masasi. Jingo. Maze. Kibuki. Kibuki. Maruma boye. Ona noyo ya masua. Nitebe konana bisa sana kopo a la santé. Koweli wendi seki. Mwana mera de la terre na koya polito ebuya Bona doroyo ya masuara itebe konana bisa osena kopo a la santé ma capo. Desde la moto.
Ebimisi vaseline. Ukwea, olingina bambula yo. Ukwea, allez, olingina bambula yo. Ukwea, olingina bambula yo. Ukwea, Bandeko, ANTPC est partout. ANTPC à Londres. Tosali. Basali ba comédienne. Bajouaka. Déjà à partir de Londres. Il fallait que tu bailles un peu avant. Mais baninga qui baille na date le 27 mars. Yangwana est coïncidé. Nenge basala qui programme na bango. Bolo baga lingala. Adi boyo kana ni lingala lobana. You speak in that. Boli bisanga so kilingana nga eza mama fwanga. Thank you. Na sepeli kozala awa lelo na moni ba artiste ba comédien nga préféré. Merci. Na bino mingi. Bisous. Bye. Thank you. Boyo kilingala. Nice. Bon, alors sikoyo yo peloba. Merci de na moni pinyo so la sepeli pensane na moni ba family na ganyo so. Okay. Merci. Bisous bye. Bisous bye. Bobeki na bango maboko, bozonga na bino. Good morning. Donc tant ba ozonga na poto, ba loba ba kutana ki ba artiste comédien ebele. Et puis ba loba ki pe lingala na bango, neti ya ba monsieur l'abbé ya poto. Merci beaucoup. Nakandimi kasi na Nathalie Makoma. Toleka, ANTPC Musique a toujours l'icolo. Les DA, chef Mfumu. Toleka.
Zole.